Malachie chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15, barre 20 à 21, barre 23. Malachie chapitre 3, verset 13 à 14 à 15, barre 20 à 21, barre 23. Pourtant, il y a comme ça. Il y a un bino bozali koloba maloba mabe pona ngai pe bozali kotuna maloba nini ya mabe to bipona yo tala eloko bolobaki kosalela nzambe ezali tina te totosa mibeko na ye epe tolela na miso aye yawe ya mboya nyonso mpona kozwa bolamu kasi tozwa eloko moko te tozali komona yango sikoyo bubele bato lolendo bazali na esengo pe bato mokulu bazwaka bolamu ata soki batumboli nzambe babikaka kaka 20-21. Kasi mpona bino bato kotosaka ngai nakobikisa bino nguya na ngai ekobimela bino lokola moi oyo kongana yango ememaka lobiko bokozwa bosomi mpe bokopumbwa na esengo lokola bana ngombe oyo edimi na libanda na lopango yango mokolo nakolakisa nguya na ngai bino bokoniata bato mabe bango bakozala lokola poussière na se ya makolo na bino ngai awa nguya nyonso nalobi boye 23 mokolo ya kanda na ngai ekozala mokolo ya monene mpe asukisa kasi liboso ete mokolo yango eya na kotinda bino profite eya tobeti lokola maboko tobandi tomba intérêt na kosala nzambe mpe reconnaissance eboso nani ya me nazobanda teme oyo na mwa témoignage moke lobi ta tozali ama na veille de prière nabosa kutu kokomisa message oyo papa mais ezali témoignage alléluia loko ezali témoignage esengi tolobelanga bamoto nyonso ndeko moko aliaki katosika mopaya azalaki na problème azali na problème na vie na ye na bomoi na ye mais ntango balakisa esika oyo mpe mokolo akutana ntoma yesu masiya mpe anandaki oyo ntoma eyebisaki ye na kati osika atosaki yango jusqu'au bout lelo oyo problème na ye esili tobete yesu kutu maboko asile bisa ngai papa Ezéchiel en tout cas nzambe ajakoba aza bomoi alléluia problème oyo kutu place azaki moto oyo abali koyina ngai mongumia na ngai oyo ateleminaki ngai na mosala na ngai akomi camarade ngai mpo liso elekila ngai et puis apesi nga soumission ntina azoloba boye nazokende alléluia mais en tout cas eloko kaka na bombi eza moto mosusu asali me nzambe ya jacob akumisama na ye mais abatela ngai ntango oyokende kozonga na ngai esengi na kokumisa na kozonga mesela nani na nzambe eza esengo te esengo te eza donc eza epesa makasi epesa makasi te yango ntango toziaka tosika bandeko na ngai ntango oyoki sango ya nzambe ya jacob ntango oyoki oyo nzambe tosalaka tosika koyabiyela te me fo kozala kondima epuis fo kozala bolingo efo kozala mpe na botosi alleluya biloko nyonso misato oyo kozala mosa yo yana bakomandema yo nzambe asala lolengi yo lingi mais oyo nzambe zoyo biso osala bolosala yango okotika mpe kozala eloko moko tala awa bandeko na ngai na Malachie awa batei biso bato bazoyimayima tozoya koluka elongo ya nzambe tozoya kosambela tozoya konatia bakareme me kasi sono tali problème nanga ezwa yano te me bato mabe oyo bazosambela yango te bato mabe oyo nesika te baya na eglise bazokende baba bazokende na bisika moko mabe koleka bango bazozuwa bana nzambe lelua eza likambo moko nzambe nga te yo na ngai
Donc awa likamotuya nzamba domina bango abi na moto oya mi pesi boso na ngai na moto oya tosi nga nzambe na moto oya kandi motema aboy kosala mabenda bakanga nga nzambe promesse pesi boso awa nzambe akoza kana yo probablement na yo akoni atabango. Alléluia. Akopesa pe yano. Alors il faut koza molende pour assurance wana. Tango yiki na sala nzambe akoza te. Nzambe wazo kubikisa. Nzambe oyo azo moyo. Oyo pesa kimia. Ngata mgoni atanga tosika ngape yanga na zuya ko. Alléluia. Amen. Et likamosusu awo tumoni tango ko yima c'est vrai il y a quand même sobat. Ko yima c'est vrai il y a un moment donné na vie à mundo eyaka. Mais maintenant awa bato oyo bazo yima mais nzambe azo ka bango bisika bazo yima. Tozaki exemple awa na butu Caleb ya salaki na Moïse. Donc asalaki na père Moïse ala kiye bo mapamboli que ma belle ozo kota yo ko zo oya yo ni pamboli. Tango Moïse alaka kiye azela âge de 45 ans. Alors Moïse nzamba longoli ya mukili akufi musala ya nzambe ebomo kamba na Josué à combien 85 ans. Toi la madame. Alléluia. Alléluia. À combien 85 ans. Mais quand Moïse musala nzamba ebisakiye ezoko kusaba no kité. Mais moi pas le temps musala nzambe. Exact. Azaka molende. Azaki tango nyoso na présence nzambe. Azaki tango nyoso tosa nzambe ebisaye. Oyo mumba nzambe Josué zo balaye. Mukolo mo albino non. Na dit que nzambe akosa kate. Soka la likambo. Akosa nabo. Mais oyo ngai nazo mona ezoko kusaba te. Albini. Na sika kero yima ya banda. Na sika osama kita na bato banda. Oyo yimi nzambe te. Ayaki na temple okuta mumba nzambe Josué. Ade papa. Tala likambo. Nzambe atakanya nzele mumbo le Moïse. Que ngai funa zo pour se mabede na ngai. Moïse akei yo ko kusala na ye. Betana zaka la présence nzambe. Nazo kusala na ye. Mais yanga nazo zo abote. Lokola azoka adresse qui a pour réclamer à mon bossé mumbo nzambe. Nzambe pe na mumona a visiter Josué. Alors Josué, LIKAMBO mwana obale oyo Caleb azobi ezaso. Pesa yimo. Alléluia. Nzambe ape donc Josué mumbo nzambe ape sa belepe azui oyo nzambe na tiye. Donc badonai na vie ya mwana nzambe koza kokomanda nzambe te. Tenga de la côté carême. Le qu'on a cette confession de péché. Le qu'on a continué de faire 40 jours. Que yangai il fait l'amour à bon jour. Non, nzambe moi to komanda mais ça a confiance. Nzambe akopesa na mbobala ye. Aliabo awa dozo c'est le problème de ngai et ça frère carême le monsieur car il y a le programme qui est 40 jours. Pendant 40 jours et belé totosi katosika. Et belé botomeki kotosa. Et belé petozui alors mais ce qu'on a pour le souka d'être baki na 40e jour le 22. Nzambe akiti pour la pesa et yano le tombe na mutumoko moko oya tosi. Alléluia. On nyos on a posé mais nzambe yebi que tant que bloqué donc de façon involontaire. Mais volontairement que on s'absentait blokona nzambe balexigence moi c'est vraiment mais c'est que vous avez l'ende botos nekane basalaki atosaki te mukoluwana nzambe akiti apesi ya mapolo na ye biso pe le autre on célébrer frère carême alors yango nzambe do rappeler la moko moko biso po tchanga bole tsa confiance na nzambe kani wana na nakaki bango bomoi pe bolamu nzoka nde bango balakaki ngai botosi ngai na kokisaki elaka na ngai bango pe bazaki kotosa ngai nzambe na bango tobekela wana boko donc principe nzambe azamuto ba principe nzambe azamuto ba principe ali awa na salaki boyokani
ngai na Levi donc Mungu Nzambe pele libota na ye mina boyoka ni wana nganzambe nakaki na kopesa bomoi pe bolamu na Levi pele libota na ye me bango Levi na libota na ye balaka ngai botosi oyo nganzambe kusenga bango basala nini bakotosa ngo awa Levi eza Mungu Nzambe yona ngai zilipana oyo Nzambe pesi na Mungu Nzambe tango zole se biso na Nzambe donc na kate mulimu azata na biso boti biso na mulimu alors moyeda sa alliance na Nzambe Mungu Nzambe et na alliance wana Nzambe azobala ye alakie apesa pomoi na Mungu na ye apesa bolamu na Mungu na ye ye kaka tena libota na ye donc yona ngatu banga bikatosika alléluia alors même boyoka ni wana yona ngai pa na yona ezali liboso na kati ya principe wana ezali botosi l'obéissance le respect alors nzamba ludoye ngana kokisaka pa na ngai bilaka na pesa ki na pesa bango pe na monaki botosi obalaka ngai basali ni bakokisaka yango est-ce que yona ngai tokosala principe oyo na bakati bomona biso tango toyaka na kati église tango toyaka kosambela tango lomona Nzambe est-ce que na kati principe oyo alliance oyo ya Nzambe oyo tsena nzela Mungu na ye oyo takisi biso tomona yona ngati zobana na ye est-ce que botosi za kati na ngai alléluia alléluia parce que botosi wana soki Mungu Nzambe alobi lelo c'est programme prière et pour tomelengelaka tango totosa oyo Mungu Nzambe aloba totosa oyo Nzambe alobi alléluia. Est-ce que tout ça est amour? Parce que base de nous c'est amour donc tous. Le pas de comme ça de moni awa na bana Israël ezali pe bazaki na tango nyonso zo sangana. Tango nyonso zo mpota na Nzambe wango. Mwamba kina maboko pamba. Mwamba kina maboko pamba. Awa tokana na Néhémie 10 verset 33 et à 34. Bamlo kende na kotosa kosana volonté ya Nzambe oyo alobaki bazokokisa ngo oyo alobina mbepo na ye bazosala ngo yango mpe Nzambe mpe azaki kati na bango mpona koyandela bango. Néhémie chapitre 10 verset 33-34. Tokano ete mbula na mbula tokobanda kopesa ebende moko ya moke ya argent pour la misala ndako ya Yahweh Nzambe na biso bakoza kosombela na yango mapa o batiela Nzambe makonza ya kozikisa pe makonza ya biloko ya bilanga oyo bapesaka mokolo na mokolo makonza mokolo kopema makonza sanza sika makonza ya mikolo mususu ya fete makonza mususu oyo bapesaka na Yahweh pe makonza ya kozengela ekolo ya Israeli bolimbisi ya masumu. Alléluia alléluia. Bande kwa biso awa bazaki mokano toya biso présent Nzambe esengi to signer to s'engager mosala Nzambe esengi to mepese mosala Nzambe alimango andimaki badisete ba makambo ya kumema selon les circonstances eza makambo ya sanza sika ya kozona biso kati osika chaque mois ya sika Mungu Nzambe singa bubonda pro utamoko awa yango te après tu yaka na obunza na biso pro kopesa mesana na Nzambe c'est ça pena mabikolo musu ya fête ba makabo tumemaka altango tozoko kisabisala wana tango toyango la présence Nzambe problème ya biso moi Nzambe aka yoso toyi akoyoka monoki. Alléluia alléluia. Et comme susu kolo zo tso awa ko yana ndako Nzambe esengeli yona ngato zwa engagement to sala musali na kate na kabatanani ya ko yate passer na samundi me dimanche te moye litozo litomba na kosambela lengona ezate mais il faut que ça na musala yango da pour tout partager il faut que ça engagé basusu bande ko ngai engagement obena l'église ya bato Nzambe église ozo ko bikisa biso
église oyo tozu la kimia église pour attirer bombo de ya toutes les fois à ça tentative de biso et à ça pour le problème à ça pour le besoin ni besoin église ça kuna oyo ngai na ko s'engager pour te soutenir mon salaire nzambe alléluia ni engagement vous savez c'est cette église kotika musala kuna mtuzuti yona ngatoa posa kupika yona ngatoa posa kimia toza posa nzambe hapa pour biso alumena na likambo oyo ko s'engager na mona kata église ni bosa nzambe tango osana na bulende nyoso ko kata na te faut que les kino suka alléluia il faut que senga na nzambe papa likambo oyo ndimi ni boso na yo na kata na te na kele kino suka pote ngaso na sana mote mutu musu mwasa ngo donc il faut tout ça dans l'engagement le lengo boso nzambe ya boso na boso ngala yena saka sima ngala ye na tolo mais ngala yena sage secret ngala donc selon possibilité na yo s'engager na mosala batona ya nzambe et tant que ça le bongo de konangai nzambe souvenir yo kaka nzambe problème na yo abozo akabato ba mwana kata ndako problème na yo eza parmi les priorités nzambe opesi ya nono alléluia alléluia alors awa ezali très important de konangai aba de biso aba s'engagaki babe toko même la gaye mbula na mbula tala makamto ko sala pour passer la pasi nzambe asoki bango. Alors, page mususu ezali reconnaissance. Reconnaissance. Tango toke na 1 Chronique chapitre 29 verset 14. Bana Israël bako exprimer reconnaissance pour son nzambe. Na manso asali bango. Na koloya munyo asali bango. Na ko bikisa o bikisi bango. Albayeko bonza nzambe mabonza kupese merci et puis David azuango akensala prière de son nzambe papa quel bota o totangi ngona de Chroniques chapitre 29 verset 14 chapitre 29 verset combien 14 totangi na kuna Yesu ngai na ikolo na ngai tozali loko pamba ezali makasi biso moko te nde tokokopesa yo makabo oyo tozwi nyonso epai na yo mpe tokokopesa yo bobe na yo tobeteli wana boko makasi. Donc premier volet ezalaki tina mpona kozoli tomba ya nini ya carême ya kopesa boso nzambe mais na volet mosusu ezali reconnaissance. Ah, au Israël, on dit que non, ça va servir ce bolam. Basangani, basangisi makabolo mango. Te mungu nzambe David a présenté ce boson ya nzambe. Abi ngai na iko na kataza ile kopamba. Yonde Yesu Masiya ozeti. Yonde nzambe mungu na nyonso. Otona na nyonso. Metoye kaka na makabo oyo. Pona kopesa nini? Merci. Bali kuna pa itie sa persona muto asale bolam, il faut ozo salini bo. Faisons ça dit la reconnaissance construit l'homme. Reconnaissance, il y a un peu de courage, malasima. Tant que vous avez un tal boutouana, il n'y a pas de courage pour saluer vos lames. Mais awa, mal Israël a exprimé. Et Zambé a créé l'action de reconnaissance à Mako. Il y a un même le bico. Tant que Zambé a bikisio. Il y a un décor à témoigner, il alléluia. Na pays, mais na dit que makambo nzamba Jacob asali bongo. Mais kozonga na ngai et c'est on peut s'entendre ni pour ça me merci. Tout ça habitude ya kozonga sa ulam bisinga ulam zali ni et wuti. Donc nzambe asebelango. Peba umba nzambe asebelango makasi. Pote nzambe elongola umure ezosala ensemble. Alléluia. Atangu ya saka Yesu Masiya moto oba benginani Yesu Masiya. Nzambe atake nzoto muntu lokola yo lokola basali na ye. Moto wana babengaka Yesu abikisinga ezina pesa nini? Merci. Biso pelenge moko parce que Yesu Masiya bongolité. Yango pa zosala nzela bongo na ye. Rodobiko kimia obisto zuyango bana mbule bele.
moi ezala moto mosusu ezate nzamba izizeka moto oye moto oyo babengaka Jacob. Alléluia. Moto oyo babengaka Yesu. Maintenant na moment oyo donc Yesu maselo sala elongo na papa Jacob. Pour tant oye na kondima oye na kolamu wana nzambe pe azopesa eya noki. Tokete lona maboko. Alors nakosukisa tango tomoni bisala wana nzambe moni bisala wana. Mais ni sala na kubima 39 verset 33. Nzambe tango moni ke oza BOTOSI ozana bolingo ozana kondima ozana reconnaissance prise soka ya mwa pesa. Tokena kubima chapitre 39 verset 43 ako mitini na pesa. Kubima ezali de Exode chapitre 39 verset 43. Tokana kuma Yesu 39 verset 43. Tango Moïse amoni ete basali nyonso ndenge ya watindaki apambola kibango. Tubetile wana. Awa bite nzambe tama moni memo wumbu na ye Moïse. Alléluia. Tango Yesu mumba nzambe ya miso nzambe kutala azomona. Tango Moïse amoni ete bana ola dokamba ba Israelite BOTOSI na mtino oyawa pesa na nzela na ye ba respecte yango ba pesi ndenge nzambe tina kibango. Ano nzambe atelemisa kaka Moïse kaka owa zomoni kusuna mango kote asala nini apambola bango biso pe yango zile kabisa kwa bazambe mwaye mwana go yango zile kabisa kama nzambe atelemisa mpola ikatofika pote lelo oyo les 22 isinga passé to ya na bakabo yango pesa merci na nzambe tozana on a offrande collecte union c'est église au statut sangisi to pote pesa merci negma Israël baketa na David va présenter mais la mwaye yango pamba Autant beaucoup pas pour ma boucle de prière au moins Nzambe. Nzambe a tata comme terroriste, tata comme ça la biso. Sauf ok au sein et ça le côté. Nzambe a dit Nzambe au lati bako. To bete le rama beaucoup makasa. Côté moi ba mo beaucoup pas me bosa Nzambe. Ezate yaki na boko afambuli ni bota moko. Bota moko boza Nzambe oyo ipokele buzina ye. Pambole ni bota na ngai. Nzambe ni pambole ni bota na ngai. Mukolo yako pambole musala na ngai. Oya zaya motego yoka.